Notre futur Moutamba est... Israël Maël est Sili Bandé. Ma ouais. Ta communauté sauva. Eh, comment va pouvoir souffrir, hein? Moyao. Mutu ana zemi tan Jésus na ngai. Mawe. Bota niveau motema mabe Mawe. Babayer na Congo. Do oka mususu ngana kanti kutu ba mama na ye. Ya liboso babeti na zemi na bayer na mwana na ye. Mama wazola libanda na bana. Na tele le mweto kizaka. Israël alembi Mama Nzambe Congo Oulala, Moko. Le mama oyo colonel aye kobotola ye lopango. Baye kobotola ye bateki ndaku na ye lopango na ye siko batelenga na bala bisika ola lezate. Congo pardon. On te passe. Nzama pambola mutombo o baluba batu mabe. Obo moluba mutama malamu. Zambe na moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe popa Zambe na moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika.
mafuta ya sika. Bolingo, certainement vous allez très bien, moi je vais bien. L'ami Fana, quand on appelle sa message na notre futur ministre de justice Israël Mutombo. Sango papa ba congolais ba sepel na yo, ba congolais ba lingi yo, ba congolais to valider yo, peut aussi to voter yo. Na musala muneno yo zo sala. Mais message o batindinga na kopesa yo ezaki balobi na yebisa yo tango koma mokonzi na bokonzi na yo kobosa na bakongolais te bakongolais balobi bato mingi babanaka bien mais ntango bamati bachangeaka nde loko bato bele bazoloba bayebisinga gardien du temple memela biso message yebisa papa Israël a changé te akoma ministre mabosa na biso te. Pourquoi pas président de la République? Parce que toi on a besoin de conduire compatissant lokola yo. Et na moni ba vidéo moko hier. Donc muto moninga zana ba benga monini. Place na ya musala studio na ye na benga mobongo bisika na ina osaba émission wana bandeko et comment ce qui peut vivre la réfugié ce peut quand ba réfugié na habité boki no kunda tala batu ba ozela Israël Mutombo na moni image moko akomi na mutuka azo bimana nbuto abimite bande ko ba mama mo bazaki na ba bandi ko ganga bazolela yemo injuste ça les émotions ko lo bata otala ngona nini moi si mo ba bomele sope mwana na césarienne apesinga passer en fait batu bazora na mikumba na bango pa molobeli Mutombo asuma bango Israël Mutombo longue vie à toi prière na ngepa na nzambe ezara nzamba batela yo parce que bisuko nzamba ozelo okoma nao yana batu musota ko telemeli ba evre ne obundela ye okoma na prière na ngeza nzamba batelo parce que ba dongolo misu basi ba telemi maseke si ba telemi si ba machette basi ba tomboli parce que ba congolais ya mitema mabe balinga aboité nande to bani ko kumise boy na to lo boy ba frère boy kalate bandoki boke sa chef de l'état au moni ba olinga ba comme président de la république do air yango yo ba tata na bandoki wana bazala bongo lelo mutamba mo bisika Mutombo suki po ba tata na bandoki ba pse fatigue non a comme adversaire no lobby do air yango faut que tu contre-mire coincé sinon te yo o chao bimisa mutute bandoki bandoki kalate bali ba no crima de gauche à droite mais nzamba batela nzamba bomba yo parce que tu as une grande mission et na biko accomplir ango misala et au ganga ndenge tabita c'est quoi le color ba bonne œuvre yo au vivre longtemps pour na bato ba oloba ke mutu mo komela na ba commentaire lobi grande dame tika na yo lobi ata ko ministre ba mama osa mo sute botangela nga kombo ya ministre mo boyebi to ya mokonzi mo boyebi tanga zala na mutu normal anosa ba acte to ba œuvre neti Mutombo to pe ya lolenge ya boye et puis du quoi mo konzi abosani bazate pour dire quoi ya moko basala grand chose te za mo ba mieti juste neti tata na mota ngo monete on se temeke no sa mo ba bilo moi ya lokuta ya lokuta le lo ma ministre pe su kana bongo wa ba no sala les ana ngo lote ezana ngo lote par rapport à ce qu'il y a wa ba na ko zwa mo ka to ba mieta ba no sala les ana ngo lote donc il a ça que non les ana ngo ba flatterie Bible zolo ba muto za fidèle na mambo mike a vous avez fidèle na mambo minene muto za fidèle infidèle na mambo mike même ya minene vous la pas infidèle a vous a jamais fidèle bato bele ba kanta po sunga po kaba po pesa il faut dans ba million dans un orphelinat et natika mambo obenga bato individuellement ou encore balbani
bon eza ba bato mosusu ya yo ya kati ndenge ezalaka te nakomela ndeko songolo ndeko pakala bo ya moko bareagir sake me ebele mpenza te oka mpenza motu yaya naza nango te so nazwi tokopesa kaka mbongo ngo kombia oloba so ozwi kokopesa ata mosusu $10 $10 moto so akabaka te ata aza na bamillion aokaba te moto akabaka ata aza na eloko te wana ka 1 aza na wana aokaba c'est comme Mutombo, c'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Nana yoka basangwa Israël kala wana kuna ba info to mona ba TV za nante ba ekope na ba mambo grave asala rabana kala de c'est un homme qui a ce cœur là ana do wana la libéralité et puis motema ko sunga bato ba na passer a changer na été botikai boti wa diaboliser pour soutenir au contraire pour nous saboter pour soutenir était pour le biso comme ministre pour soutenir Mutombo asamsa munene asunga batu asunga batu pour soutenir ngana soutenir à 100% Israël Mutombo ou rien vie kobo sana tena mokonzi nao naika pona boyele ba fleur naika pona encourager pe pona passer message au ba pesi ba pesi na garder du temple même message yo neti monde entier donc en tout cas soza congolais oko raté monsieur à garder du temple te na Fachi Beton la ndanga bombo zo ko blague Fachi Beton na ma Denise bavanda pina na ndaku ba TikTok chala gardien du temple balandinga pe mission de bandeliti suka basiki malgré baoka soni ko benga ngato be otinda ba benga ngai mais et ça n'a pas été nzambe mo ayebi mote bande ba bolingo certainement vous allez très bien la famille. Je viens à peine de finir le boulot. C'est le mois rapide pour mon peuple, pour mes frères et sœurs et pour l'état congolais. Bandeko, je crois bateau baza scotché branché dans les réseaux sociaux toza au courant il y a xénophobie en Afrique du Sud. Comment ils ont maltraité les étrangers et je crois 4e fois ou 5e et le West en Afrique du Sud chaque 4 ou 5 ans et ça les maka l'élo toza le 40e le 28 je crois mardi le 28 avril 2026 batu ko boma 3 éthiopiens na McDonald's moko en Afrique du Sud et ils ont fait ça passi ils ont fait ça ma bat bima libanda te bazo ko agresser ba étranger je crois ba vidéo mo tambola récemment na réseaux sociaux bato belo ko moni yango et oyo congolais moko ba agresser qui na kati hôpital parce que yaki au fait bazo tambola partout na ba hôpitaux oya l'état minene bayebi que ça gratuit traitement ça refilé et du coup étranger bazala pe mingi kuna do bango bazoya soza sud-africain te bima kende zo na ndako za ndo ko lobate so lui babetio ndiko mo congolais anga chane tout mutu makasi et je crois ba to be mona vidéo wana et c'était quand hier je crois hier ou avant-hier ambassadeur ya mboka mo en Afrique attendez ya Afrique je crois je sais pas Kenya Ghana on dirait Ghana il est au moins bongo a autant côté pour son peuple apparemment na bamboka na bango pe c'est comme si banir na bandenge moko boye déjà bon et pour dent ne balobaka c'est vrai na ndenga violence te ko boma batu te ne ba bazo sala mais ana ena pesa message premièrement na ba congolais vivants à l'étranger précisément en Afrique du Sud faites attention à vous les amis et so que musalate c'est fort reliate mais vie ils apprécient OK vie les kinyonso mi batela mi bomba bat bazo banga ba obi malibana te voir même na bana
baokende classe te mikolo oyo et bandeko mingi s'exprimer na landi vidéo moko oyo bato belé bazali placement je sais pas la benga en marche mais bon bato bazo complaindre ba plainte bato bazo expliquer et les tambi là que même bana bango bazo bango ketika on a ba école parce que franchement même kolobana train to na nzela ozo banga au téléphone ne sonné ozo banga koloba ezala pardon anglais ezala monoko na yo amboka parce qu'à partir de accent tozo ba anglais ba oyeba noté o aza ya bisoté donc ezo ça passer et message ezana ba congolais en tout cas bosala très attention bomi baté là et message na opesa na gouvernement congolais na l'état congolais s'il vous plaît faites quelque chose ba sud-africain bazé belé na Lubumbashi hein kuna to yebi diamant coltan na cuivre eza kuna baza mingi la ba mine vous devez réagir bino bozaka ba yuma bino l'état congolais bozaka ba dundulu ya osakana te ba roboma ba congolais libanda vous ne faites rien ba osala ba congolais mabe bosala ke lokote bosalaka e lokote Mobutu azalaka boete hein Mobutu simbi suki ya Zaïrois moko soka yoki memboka na boza na problème sérieux et babanda banga biso partout hein j'étais mais actuellement banda tant muto mande fois zalaki boyebi babomela biso Cynthia Fechel na ende boyebi lisolo elo moi concret salemate bato basilika ba pia ba magasin ba indien félicitations na ba congolais bosala bien et à part yango moment bobela mabe belika babomande ko mo étudiant na Inde to mona ba vidéo ne bazo bete banzete na ba policier tala bango ebele bambu et si les nzoto mo mobali wana étudiant baboma e lo malonge salema na Congo te ba indien bazala toujours le bienvenu na mboka wana et basala bango pe lokote ono entre bango ba konti soki l'état soki bamboka soki ni ba sololi to luka kimia oui mais babilo on était baboye il faut tellement pour pesi bango pe embargo ou encore par rapport à ba relation bozala nango na ba coopération entre vous parce que bamboka nyonso bozala na ba makelemba na bango nini na bango basalaka et du coup botie ba limite ou encore bo privé voilà bo privé bango na ba mango pe misusu bo biso bango que longtemps que peuple na biso population na biso bandeko na biso ba oya biso ba ozala kimia te na bamboka na bino c'est que bino pe wa to za gentil na bino te par rapport à l'euro en tout cas et to kati contrat ou encore to sonisi boy to sali boy ou soit bo solana bato na bino franchement ils ont maming ils ont passé ils ont mawa ils ont passé babilo on était à boy et police na bon ils ont protégé ba moi ouais na ba des autres maman bazo sala ba maman na bango bazo tambola bazo sala soki ba des autres soki nini police ils ont protégé ba ngo franchement ça fait pitié hein ta la basi d'Afrique ba tondi na Congo surtout na est na ba mine kuna mbongo ba kokotsa mbongo mais na bamboka na bango ya pambambo yo ya ba misala ya pasi ya ba salaire ya pasi ba ko ba mal à l'aise nini soit disant ba étranger baza mieux traité que bango bana mboka ba misala na bango ba étranger bazwaka bango ba souffrir ils ont parmi ba raison bango ba poussara to pe ba avancer ba pesa ba sala ba bêtises en tout cas ba congolais bo fungola miso. L'État congolais, s'il vous plaît, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut continuer à boiter. Biso partout, tout comme on dirait, n'habite na sa qualification nini. Donc ba traiter na bango biso n'importe comment, ba sala biso n'importe quoi, et du coup bino et bo sala na bino le côté, bo lobara na bino te, bo réagissa kate. Oyo l'État oyo na évité hein. Bakonzi mboko yo franchement nga bosisa nga penda maele bosilisa nga maele na wana lobelo moko Afrique d'ici déjà parmi ba pays les plus développés africains ils ont ressemblé comme en Afrique d'ici ils ont pensa butuna na tongo
na moi kutu. Et ngana on dit que lobby Congo est comme parmi les pays les plus développés d'Afrique, du monde même. Ah oui, à cause de la richesse aux en haut. Une fois kaka, tozu bakambi, il y a bonne foi et a possible. To comme en grande puissance. Pas si nabi César parce que ton ami tema mabena na mitu amboka. Bakambi bakonzi ba ministre ba nani ba nini. Mukoranza ma osala ngolu bandoki nyonso bakei tozu bato malamu Congo obongaka. Mais risque ça bana mboka un jour ba ko souffrir et ba biloko aboye. Et risque ça et bana kokoma. Nabi que Congo la za motema malamu Congo la bombarder. Mais ba risque ça que un jour Congo soit comme développé. Ba Congolais ba komana ba haine pour na ba étranger. Pourquoi? Parce que ba osa maltraiter na ba mboka na bango. Bota lelo ba ampleur ba étranger ba zo na mboka wana. Bota lelo Congolais lo la za complexé, indien mondele. Et du coup, bazo bangaye, bazo pesa ye ba lokumu moko boye na ba bota lelo ba na mboka nde baza maltraité na ba étranger. India fungola mo so yelo na ye moko pesa Congolais musala comme vous maltraiter. Na ngola ba bloko ezala te. Ako finga ya ko boma ende ba ko boma garçon mo plus ou moins un mois passé je crois boye bi solo na pas mondele na restaurant. Na kata Congo. Combien de Congolais ba boma ba on a ba chantier ba chinois. Et là on pas grave les quartiers ça les maradés. Ba oyaka rapi après ote bazuye eleki. Ba oyo ba immigré na bino oyo ba utko. Encore baza ba pembe. Kalate quand ba tio on a ba hôtel Alix. Ba comme ça ba ceux qui ba chef ba entreprise ceux qui ba nini ba comment peut ça ba Congolais misala. Et l'autre ba Congolais ba souffrir. Boka mama na bisi bino. So i Congolais bo fungoli misute, bon nyo comment un jour na ba mboka na bino moko. Pendant que ba étranger ba rendre CP là. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Okotea ukani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu
santu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomine la santu, lise kwana yo tukomine balongi. nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth.